oyo nyonso Miriam Mokonzi akoloba na audio oyo nazali kotiela bino. En tout cas bandeko bolanda makambo wana te me boyoka yango sima ngai na koyebisa bino pona nini asali émission yo pe pona nini alobi boye. Bino oyo boyoka yango po soki boyoki yango te bato mosusu bakoyokela bino yango ebongi boyoka sima nga nayebisa bino tina nini Miriam Mokonzi asali yango. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Boyoka bolanda yango sikoyo na bokebi nyonso. Soki esili ngai na koyebisa bino pona nini atie yango, pona nini alobi boye. Jamais la camarade n'a fini la camarade. On comprend? Donc, moi, c'est calmé
kabelamati. Donc so ça des missions là yo et dans ma souka on est ya confuse. OK? Ndakutu na yebi video bazotonga numéro songi mona na afiso. Yo to yo bande ko longa kuna tango longa na kishaka pour voyager. Oza asuna contact na bango. Obo ba ko isa bango poani. Parce que le mec va obéter à ma soeur ba mona na be. O ya ka voyager ba surtout pour voyager. Obo ya di fani. Parce que le mec va ta loba ba ta na tongana. Ali siko zola ke yaya na panza bino. So ba panza bino bote sepela kasi parce que iyo za na libalo vandi oboti donc vanda na libalo na ba misusu ba ko ba vina bango tranquille ba fala ba vina bango bon to ko ngebo za ka sous l'emprise ya mutu moko bo azo dominer bino. Mani ni mutu mabe mani ni ndoki. Na kindoki na wana vandi sa fan na vandi sa mo konzila bino wi mo. Oyo ki pa wana nyoso. Ba fana kuiti. Na vandi sa na damu na sala ba na kitasa na ndako kabila yi. O wi no ko yeba kiete. À travers la bino ko mi proche na yi. Oyoka. Na besi no merci. Bo foute la enda ku. Bo sala la bino so tinati. Parce que y a un c'est ça pour l'avantage na yi. On va comment c'est ça pour l'avantage na yi. Pour azam malin, azam maline plutôt. Avantage nezarake bozo futele ndaku ya on na so baka guerre na mamini aza mutambanga koloba parce que tant bango bakoyoka ba mama na bakoyokela mama wa bakufutela ndaku mama nanga bakosombela wa qu'est-ce que tu es mondial on comprend vino mo quand on sa maman décider vino mo ka o senga hein mama o lolo ba o jombe ko lolo mo ba ko la chérie ya mo ko na ndeko ko ba na des actes sans faire mo ba la chérie on va soigner imagine on va un jour dans mon question mon canal Mamimi, tu peux respirer 2 secondes. Tu peux respirer 2 secondes. Natiki yo omati ok, indépendamment de ta volonté. Au tangina, yo c'est quoi le problème? Nous ce défend ce que dans nini. Défend non c'est quoi dans nini. Oui, je te comprends. Je comprends que les réseaux sociaux c'est comme ça. Les gens sont deux fois très mauvais. Peut-être même que azano azo glandé, azo crevé, mais on se permettra finir. Ouais, on comprend. Mais au fait. C'est tout. Ok. Oui, en tout cas, j'espère que je pense que nous lobby boye sili na ngope mot de la fin na yo pour nous conclure makambo nyonso. Mami. Mami mi lelo. C'est malheureux, hein? C'est pas Alina Moutouté, même maman Boti Alina Raïté. On s'en va maman Boti était. N'a eu ça, passion et sa maman n'a été. Il y a une passion sa maman n'a pas ça là. Pour que sa maman n'a pas eu maman sa maman n'a pas ça, ça fait sonny. Maman n'a pas comme une église. Ça fait sonny ma case. Nous avons un mois à bonne éviter. N'a pas payé pour lapider ou bannir. Franchement. Donc, Atikanga, Atikanga n'a pas Congo. On comprend, wana mukongo iya za so muswahili donc to abona do ozonga kala mboka bakora tuna ozonga zo do ya ozonga ndela na yemu susu ina sidi ngana okende kozwa waste donc to zandira kyo mbote do atika ngai na ya ga kosunga ina sunga ismate to kabwana tubana ba atika komona nga aluka vina yemu susu sala community merde community
Non, mais aujourd'hui, les gens te reprochent. Parlons de ça. N'a posé que question moro tout à l'heure. Et là, on y oso regretter le plus. Na apparition sur les réseaux sociaux. Mais comment on est mais c'est là va répondre à pour na regret na yo. Il faut na yebapé. Il faut na to yebapé que to rappeler que parmi les moments où autant Wazaka et Panayo, il y avait des moments où il avait fait des directs, des lives, nanda, c'était sous ton autorité, sous ton regard, où abandon clashé, batou. Non, autant en ouais, n'a pas commentaire à battre. Oui, abandon banane Kinshasa, mais quand elle était chez toi aussi, elle a fait des vidéos où abandon pour clasher batou. Pourquoi est-ce que quand elle était, ou bien pourquoi t'es, quand elle était chez toi, est-ce que Peki Sarah y est à batouté? Elle est ingérable. Elle est ingérable. Je ne vais pas la gérer. On va gérer. Avant ça, on direct, nous sommes en direct à comme qu'on fait un fan aussi. Ça va en plein direct comme moi la série. On va comprendre. Quand on a commencé à direct, on a ça à la chambre. On a femme en ta fille dans la chambre. On a ça. Ok. Mais ton liquide est 20. Et l'autre. Et l'autre. Merci beaucoup, ma mémé. Oui, c'est l'essentiel, le truc nécessaire. Tozaki, Koutou. Je t'en supplie. Pour l'amour de Dieu, tu me laisses tranquille. Tu me laisses tranquille. On la comprend. Pardon. Tu me laisses tranquille. J'en ai marre, ok? La langue de vie, c'est pas moi qui va la gérer. Ok. Bah ouais, éduquer ndenge nini so bon mo boyo finga. Baza ndenge moko. Merci beaucoup, ma mimi, pour la participation là-haut. Na compris, raté témoignage. Franchement, je te jure, c'est terrible. Namoni osa très monté, vraiment, très en colère. Voilà. Mais pour...
ofele bazwi lo benda ofele sepela na bengana bazwi lo ndako bazwi lo ndako ofele balesa ofele no ofele olingi soni mais vanda Belgique pe kwa okopata shigolo okota kotola ka libala banda yo le mo sa emetre 80 biso ba tous mais yo mo sa emetre 80 pour dans ça mo ko likai aka shigolo mo ka pour tu sota de mo ka tsanda ko on est solitude ne ma bomo e ko bana na ke bana na bakiti bakele o zala ka wana na kamera mo mali bali go so kamera ko finga watu o zala ka bongo yo na vio so na ko bleta ba to sa ba pass o ye o zala ko mbayo o zala ko mbano na lo ba ko sa lo mabe se na sa lo mabe o zala mbano na o ye o zala ka bongo o zala ka bongo ezali un jour ezali ati tu mabe ndabi no yo so ndakala o fela o mbuda na sepo ezali yo tenda eza ozovanda suku oyo tout atolo na bato kosala ba 20 ba 19 ans na poto te folo quoi qu'est-ce qui t'arrive quand toi bato bazobela bato bazokufa balobelaka yo balobelaka yo enomi yango esila te enomi yango esila te soki balobelaka sala porno tika komona tika komona soki na komona okanti ozumaka yango nde bena tekitisa okokoma yango tekitisa osonoyeba komona ngano finga ngano mofinga yango nde silisa po ezala bato basokenda bapermetaka batushe oyoki nzamba permetaka bato nyonso to atouche bango nasali yo mabe te otouche ye ngani okomisaka banano okomisaka anniversaire nao natonga yo pa nani natonga yo pa blandino ma blandino mari wana kano naloba bolintanga blandino mari wana okoyebenga mama présidente blandino mari ngana bino boenregistre bato po ami video nga natonga pa blandino mari blandino mari abimisa video blandino mari wana azoya na ndako azona bamasolo aleki na ye gloria omari azoya kobeta masolo aleki na ye awa devant karine leki na nga aza lesbienne nasala erreur nabenisa leki na nga na poto leki na nga aza aya na lotre kuna ayosala soni bato bapanzanga na leki na nga ezali famille ya bakelokelo voilà bakelokelo soki bania kelokelo wana bazala na londres azoya kobeta masolo nyonso wana na karine leki na ngai soki nga nabenga te na ndako na nga parce soki nga na lali na nga soki nake mosala mobali na nga ye leki na nga gloria omari alala basi na chambre bana na nga bakwasi yango na benga na leki na nga wana bango bami ya kelokelo bazwa leki na nga bazwa leki na nga bakoma opesi kutu azopesa maswali kine awa biso nso tovai na karine ozoyoka ntango ya kokende karine susu abandi foto yo tona moto avivaka na bato yo ozomwasa libala nayebisi wana moto akoma obenga nga tosola mpe bien nayebisenga bipesi conseil après 5 mois après nga mna lukela ye mama na ye bazwa contact et après mama na ye ndenge yaka na ndako na nga 2 semaines. Donc voilà, oui, tu disais. Donc, bref, nazara na temps na ye susu te ngai nde na bina tandaki ye me nasungaki ye lokola ndima na ye te nga mpe reconnaissance n'est pas de ce monde nazela reconnaissance na ye te nzambe amona oyo nasala point barre ye mpe sikoyo asala yango nalobi ye moko kuta aza na ndako ya 2 chambre salon azokokozwa pauvre mama na ye ete afutaka ndako mpo avanda na mama na ye mama kuta boti ye ayokelaka ye soni po evani akoka meme mpe akolakisa mama na ye na télévision alakisa mama na ya télévision ye bafingaka bamama bato afingaka bana bato mpo na koka ata obimisa mama na ye te pourkui kokovaa na mama na ye ocomprendre donc nga naza na temps na ye te ma meilleure moi était sa connexion aussi a bougé un tout petit peu. Sûrement Kayambi appelle Moko local et interrompre appel nae. Donc voilà, elle était en train de parler, de nous donner son point de vue. Vous savez, hein, pendant qu'on a relancé ma Mimi pour appel nae Katakipé, on dirait qu'elle n'a même pas connexion à son niveau. Donc voilà, elle est de retour. Oui, ma Mimi, tu disais appel et Kataki. Oui. Donc voilà, tu disais, il y a un problème pour Naté. Voilà. Il y a un temps pour tout. Ok. Afina
lelo mamemi souhait ya bato eza boye bamama babengi balobi bato akokoma na tangi bamessage na bino, même si je ne sais pas relire ça ici en direct pour na faute de temps mpo tozokipenda noki direct oyo ekoki okoma ata 20 minutes te deuxième direct oyo bato balobi boye yo oza na motema bomama osungaki yo oza mama oyambaki ye na ndako osalaki okoka osala nzambe nde mutu ofuta yo. Est-ce que c'est pas possible que yo par exemple à ton niveau au lobelaka makambo te au remettre en sous sur le tapis te, parce que de toute façon les preuves sont là, bato nyonso bamonaki ndenge baglorifia yo bavideo eza na elenge ya Congo oyo pas du tout, pas du tout. À l'époque, non, ça parce qu'il fallait se défouler. Là, la qui savait pas que non, il y a pas de mtana mbanga, il y a pas de mtana maloba. Fallait na c'est la vie mais non. Mais on peut pas dire que pour deux sur on ça la nuit on peut ça on a la sur on a na chasa. C'est le vendredi. Teni na ya karatina on a Lambert. Moki yeye ya à sa conscience net. On a janvier à Lubano. So que janvier moi ça et bazan moi kutu reconnaissant. Nakanisa bolandi ba audio ndenge Miriam Mokonzi ba sololi na Demer Nyangi. Nakanisa na yebisaki binoke rando ya Karine Mokonzi na Miriam Mokonzi oyo elekaki ezalaki rando nano ebandite. Rando nde ekobanda sikoyo. Donc oyo eza parti ya rando. Bien sûr, bozoyoka Miriam Mokonzi alobi neti aza kosenga la paix. Donc elakisi aboine makambo. Alingi botika ye kimia. Mais ezali bongote. Ezali ndenge nini soki aza koloba na bino aza kosenga la paix alingi na makambo te. Elingi koloba boye. Ezali méthode oyo alingi a neutraliser Karine Mokonzi. Pamba te bino ndenge bokoyoka boyoki ba audio oyo, boyoki message oyo. Premièrement troublé bino. Etie bino mwa ba confusion na mutu. Etindi bino bo pesa, bo mituna, ba mituna bino moko. Etindi bino bomituna ndenge bozaka na sima ya Karine eza malamu to mabe. Donc wana eza bit ya Miriam Mokonzi na basoda na ye. Boyeba Demer Nyangi azalaki na sima ya Cynthia Kapash. Pamba te Cynthia Kapash aza lieutenant ya Miriam Mokonzi. Mais na minute oyo Demer Nyangi akomi major. Aleki Cynthia Kapash na grade. Na kanisa yemoko na munoko na ye azolo bango bien mamimi azali sponsor nanga. Na ebite soki manini mamimi azana kompani nini po Demer Nyangi azala sponsor na ye. Mais oyo nyonso ezali ndenga lobi boye atebino ba keskese. Eza déjà attaqué bato oyo nyonso bazalaka ya Karine, attaqué na ba chinois psychologiquement. Donc mituna bino ekoti problème. Alors tangu azakoloba batika ekimia bino bozaba capable bokanisake Miriam ndenga lobi boye en tout cas alingaka ne susu makambo te. Alobaka na epe lisusu te. Alobaka kaka par hasard. Bino bokomona ndengwana. Ndenge pe ye alingi bomona. Mais boyebake ye aza na ba bataillon, aza na batu bien organisé, aza na batu oyo baza mayele, aza na batu oyo basalaka ba view ebele. Alors makambu oyo eleki na bodioyo ngana chelibino na che yango parce que boyoka foko yoka po ba oyo pe ba yokaki pa ya Demer ndenge moko misusu ona ba yokite boyoka et trouble bino pe ndenge trouble. Mais boyeba yango ezakaka technique ya Miriam Mokonzi atia bino qu'est-ce que c'est tangu bokozwa qu'est-ce que c'est bokomituna ndenge nga na lobi. Soki bomituni bokoki kozwa tamoko pona ko raisonner. Donc tangu bozwi temps pona ko raisonner elakisi
bozwi distance na Karine Mokonzi. Donc soki bozwi distance elakisi bato mususu bakozala toujours na Karine, misusu bakoki kotikala bongo sans Karine. To bakoki kolinga Karine mais bakozala susu pene na yete. Alors eloko Myriam alingi yango wana. Po Myriam alingi kimiate, alingi pe la pete. Eloko ye alingi oyo azosala siko, donc atakaka bino. Oyo asali ezali attaque, ezali attaque bino po bolongwa sima ya Karine. Attaque bino po Karine akoma isolé. Mais alingi pete. Muto alingi pe akoki kosala ba bataillon ebele mongo te. Ndenge pe basali émission na des mères Nyangi ezalaki préparé, bien organisé. Na kanisa basali yango de émissions. Basali yango mikolo na mikolo. Parce que ba préparaki yango kitoko, ba préparaki ekende malamu sima de mères aloba. Ndenge pe bazawana baza susu na ba plan ebele oyo bino na ngato yebite. Et loko na koloba na bino Myriam Mokonzi en tout cas azali sikoyo bien organisé. Azali ndenge moko na Myriana virus na kanisa bozomona corona ndenge ezo pesa bamboka na bato vertige. Ndenge moko pe Myriana virus azali vraiment préparé. Azako kosabino neti ye alingi la paix, neti ye alingi ne rando te, ako kipango lisusu te, etali ye te po akipakane pe yango te. Mais nzokande azako tinda bino bokanisa yango eza ya solo sima bino bokoki kozonga mwa sima. Bino bokobanga ko défendre toko lobela Karine. Bino boko intéressé na makambo mususu. Bino boko koma komituna bamituna soki vraiment Karine aza mutu malamu ndenge bomona kai to aza mutu mabe. Donc nyonso wana ezali Myriam Mokonzi attaque bino. Na mukuse nyonso ya sali ezali ke a bombarder bino. Ezali ke a boakeli bino biloko a moto et sala bino problème po Karine azwa mwe loko. Ndenge baza wana mikolo yo abanda kolanda ba chaîne na bino nyonso po bayeba soki bokei ndenge nini, soki bokomi ndenge nini. Bakolanda bayeba ba chaîne nyonso ya net na oyo eina Karine Mokonzi soki ekoloba nini. Bakolanda ba sondage ya batu na nzela soki bakoloba nini pona Karine Mokonzi. Bakolanda ba musicien bazokanisa nini pona Karine Mokonzi. Donc bango ndenge baza wana baza bien organisé. Bazali penza makasi, baza penza plus que béton. Donc baza penza somo yango wana na loba na bato baza sima ya Karine Mokonzi. En tout cas bozwa yango masekite. Soki nga na yebisi bino eza ya solo parce que nalingaki na vanda na yebisa bino te parce que ngai nazali na coup de foudre ya nazolula de mère Nyangi. Lokola nazolula ye na kokaki koloba boyete po akoboyanga ndenge naza kobondela ye. Mais soki na lobi yango parce que pona sunga bino batu boza na sima ya Karine Mokonzi botika te bolanda maloba oyo elobami te ezali kaka ba bombarder bino. Bino bozala kaka makasi ndenge bozalaka wana ekozala bien pona bino pena lokumu ya Karine Mokonzi. Ngai nde mutu na koki ko perdre bolingo nanga oyo de mère Nyangi ndenge naza na coup de foudre na ye ndenge nazali kolula ye tango nyonso na sukisi awa botikala malamu. Ciao. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko leka. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakombat TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Combat. Congolaise TV. Bon, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko leka te sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko leka te sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.